Bonjour, bonsoir, chers fidèles téléspectateurs, internautes, bienvenue sur Tindika Tindika. Oh, Rose Rajab Wabino Bolinga Mingi, la sexy quand des ça a confiance partout dans le monde. N'a profité n'a pas ça na mbote na babos na nga rifin qui sombe na papi Kelly, n'a pas si bino mbote babos na nga ba papa na nga, bisika bozali mbote na bino ma ebele, na ba tutu o balinga nga ya dada ngwaba na bosante na pesio mbote, hein? Berado maître prince des Amunda. Na pesio mbote mbote belé vraiment na zanga mo répéter na plateau na nga awa na zana ya lo bébé honorable lo bébé quand on veut ça na obenga e honorable toza biso de awa na plateau boyo ka to into lo bela nini to into kota mo li solo nini bo découvrir sim. Bonjour ya lo. Bonjour Rose Rajab. Ya lo bébé bonne santé. Santé ga no mo na bien par la grâce de Dieu quoi. Ya lo bébé Boni sango ya orchestre, réseau que ndengeni ezo évoluer ndengeni. Groupe a évolué très bien. Il a évolué très bien. Yalo bébé, album est comme un niveau ni parce que les fanatiques balembi pe rosé. Bitolinga yalo be mingi mais yalo be a misabiso. Album ezo bimate de pas ba ya obim. C'est comme un niveau ni. Album est comme un générique. Tout comme un générique. D'abord ils auront calamité. Yalo bébé, combo album nini so tu ko biso combo album na ezana combien de titres ya banzembo ya rumba na combien de génériques ezana kati? Ouais, ezana 3 titres ya rumba, 3 chansons rumba, 2 chansons folklore, non, 3 chansons rumba, 3 chansons folklore, na des génériques net 8. Mais Tobi sa première partie 4 titres. 4 titres comme ça Massimo. Mais tout le monde a payé ni générique mo ko bima. Générique mo to tchaka titre mo promotionnel pour tout l'accès total Sabatouké. Donc on est en train de travailler donc nous avons déjà fait assir une structure pour Badbaye bah déjà voilà c'est ça. Yalo bébé na bossa na batinde la gombote vraiment outi musika na Suisse et pas ya bienvenue Kelanda Bevance. Abi pesa yalo bébé mbote depuis Suisse. Ngapi na zong célèbre mbote ya trop dans yebsaye na lingi bango mingi bazela ba osepe na mwana Suisse wana Blaise Mbala na mwana Suisse wana na mwana Suisse Blaise Mbala na mwana Suisse Popis Sungu na mwana Suisse Koko Kumwangana tonton Baudry Kumwangana na mwana Suisse yana donc Yagi Ebene Ekwango Pierrette tokata wana mukuse Jeep kana kata Switzerland na pesa bambo cha trona bato na bosani bango donc na lingi bango trop voilà c'est ça. Yalo bébé bato linga baye ba parce que elekela bato bato misuba mitunaka toka yalo belo ba lumbe GDG la kisi nini ezape nini eza kombo ya orchestre to eza kombo ya album na ye te komba groupe eza lumbe groupe lumbe pas lumbe et lumbe et lumbe ba ko prononcer ngo to somme ta prononcer lumbe a prononcer na ndenge na ndenge mnoka mboka na bango ngana ko prononcer parce que c'est un terme bangala et lumbe ngo la ça que non kosomania la ça que non la querelle guerre bitumba la dislocation ko kabwana ko panzana. C'est ça qu'on appelle elumbe. J'ai des jeunes qui ont yeboué, wana jena yo, oye ko luka nkoko lo besona na jena nga, ndesko to sabo tout ça ce que GDG à Rose. Tout ça ce que GDG, il y a émission. GDG a maramsouté il y a émission. Donc ma question là la réponse yanga, on a fait maintenant GDG. Voilà. Yalo besko pourquoi pas olukaite ke ochata kombo mususu mais okiochaka kombo na ya façon sosoli seli yango bato parce que bele bato ba comprendre rango te ke ko panzana la kisike ko panzana baboye la yalo point olukaite kombo mususu ocha parce que ça la bien mais olinga ka ilo moko boye oye zo la sa signification mo boya bien te. Parce qu'il faut comprendre que l'artiste s'inspire à ce qu'il est en train de voir. Et lumbe kota tina kata ba stade. Ndeto intobeta contre Zimbabwe to pour les 2 buts à 1. Est-ce que daki GDG et daki lumbe de ba Zimbabwe ba elibiso lumbe ba beti biso bake to ke suna mboka na bango to ke 1-1 GDG. C'est simple. Donc na raisonner donc pas Moussenza te lobi nango Alain Bolenge
ah musenza zate dans nazo raisonner bon moto bon nyamate ya lobesko na ezaki ide na yo moko to ezaki ide moko be utake pa ya poli to ezaki eloko na yo moko ide na yo moko ya elumbe et idée la ngai na présenter abino c'est une bonne idée to adopter ngo bongo ya lobesiko bato misolo barake pourquoi pas ya lober ma ozoma nyonso na mapeka neti yera mdako makolo orchestre ya poli ya za sima na ye ya lobesiko resa bato na nini parce que françois ba moni la rayo na ndenge otambisela makambo wana ba taba contre molé mais le bive quadra kolanda bango te bataba contre molé mais ba rien à faire bataba contre molé mais ba rien à faire ba rien à faire na association nyonso na ba label nyonso bala toujours un éclaireur na bango bala toujours un fondateur na bango bala toujours na muto apesa idéologie bala un encadreur bala toujours na muto na boule avancée ya la ndengo wana vous comprenez kolanda batanda bataba contre molé ma Rose Rajab là c'est moi qui te dis ya lobesko batu misube baloba boye ke tunela biso ya lobebe que yena ya police star nani mtozara mkolo orchestre parce que tu comprendre raté nani mtozara mkolo eloko ton nani azana sima muninga pona to mona raya lobeka ndena oteko loba koma uzoma mnyoso rara ye biso to na sima groupe nanga na sima groupe n'est pas na sima groupe biso mtosala groupe na fondateur ba fondateur ada cofondateur na fondateur na cofondateur pas fondateur c'est ça GDD ya lobe pas musique au sala resu musala nini parce que tu me sois que ya lobe sala rapi ba kisa bokoko à part musique est-ce que ça ya solo au sala ya ngoto ezala okuta ya bato net yo sona pour mettre avec hémorroïde ba carie dentaire ba fièvre jaune ba sucre ko mata ba to ya diabète sucre zo mata makasi ba rhumatisme hein ba asthme yebisanga estomac gastrite estomac likolo ala dis-moi bato ya libanda mboka donc ça le babilo ala tindelio na peso formule sala we un temps un coup une flamme ya lobesko mikabola ndenge ni yomoro musique yomoro côté ba kispe oza ezani na musique wana ezali kabo nzambe mtalakisanga ngo ponga balakisanga nzete na tuna ka nzetoni basala langoni oh nazwi yango nasala ya lobe na kati to banotu na banani bakoko to banotu na banani to mutu ndala kisaki non c'est ba koko même ba massa ba père batunyo surtout ko ya lobe ero pratika rango pe simba rape so traita pe mutu abiki to o traita no pe bika te to ndenge ni soko na tembe yo moko fungwa makane morodi yaka na ozongso mobimba bana poto vala bana monde entier bino mobogi ya lobe ndenge lobi so bwana tembe bo meka tanga moso na tembe na meka do ya lobe aza makasi kote wana ya lobe siko batu miso ba mituna to mona ya lobe alingi mingi pembe na palais du peuple na posa kota na kati kuna aroma ne député o parce que to mona ba benga honorable za na soucia kota kuna to za soucia nini parce que alingi trop ra palais du peuple mais nga de ba benga nga de honorable nga discipline ba animateur na discipline ba animateur ba continuer buso ba ne ba to ba comprendre matière tenantique. Il était tête dure quand il était à l'école. On comprend. Quand il partait à l'école, il était tête dure. La discipline va te belé, vraiment va chanter en moussous. Mais ça c'est un talent où il est cultivé comme ça. Et pourquoi ce que tu as l'aventure? Ah, tu as l'aventure avec un alphabet, donc nous devons aussi nous cultiver. Donc randa na coach culture ba comment cultiver na makamonga na loba na comportement na bizele ba acte na ça la bat voilà ya lobe na ocholanda pe cri na mo na kati parce que tozana rep ba na poto ba na monde na tende bolanda boye na zama na terrain na rep na ya lobe na kati ya terrain to ocholanda pe cri mo go choboa pe na kati
Maman za na ngomba. Maman za na ngomba pourquoi? Parce que toyoka yoka sima soy simanini simanterio tibelezi mais ya lobe ayesu na maman za na ngomba. Pourquoi ni maman za na ngomba? Tala biki maman za na ngomba. Na précisant bien maman za na ngomba. Oyo biloko ngomba. Ngombe za pema. Omati. Okokite fokita. Maman za na ngomba. Ngomba mangengenge. Non, matango mangengenge. Yalo bena mata déjà. Ok, non, san. Osambela. Kolukanani. Jésus. Comment msuko lukanani? Yesu. Comment msuko lukanani? Nzambe. Unisusu là ba comme bele kolukanani? Yana ba comme bele. Ah, yalo be. Kolukankolo. Ah, kolukankolo. Nkolo Yesu, nkolo Kristo ha. Nkolo Yesu, nkolo Kristo mobikisi, mojali. Mopesi na pema. On a ngomba mangengenge. C'est simple. Baza c'est là on a contre-tente. Yalo bena yo kabeli sumu suso boaka mai na technique na balabala l'état te. Pourquoi pas boaka mai na technique na balabala l'état te pona nini? Bazo rendre environnement ya mboka na l'insalubrité. Insalubre. On a ainsi batuke non. Biso to comme ça bisika to vandi. De rendre en insalubrité. Or, nous devons assainir nos endroits où nous y sommes. La propriété, c'est la vie. La propriété, c'est la vie. La propriété, c'est la santé. Surtout comme un niveau pour rendre biscuit au vendi, pour assainir en côté, pour rendre en propriété, pour vivre en la été. Les lotala, ba poubelle na kacha mapang, ba poubelle par-ci par-là. Biso monem to kufa na basolo biso mene banditi wala na biso mone to za la tena na fièvre typhoïde l'infection typhoïde ozo ma voilà yalo be mai wana fasolo bela kango za mai nzoto to za mai ya balabala eza mai oyo to sokolela nzoto mai oto mela mai oyo na bibuaka mai na technique yalo be mai nzoto pe mai nzoto ndeni Maya nzoto pesa maiti parce que batumizo bia lobe mayo ya lobe la kiwana ya maya ba sens mo wala yo monde mtolingo oluka ba makamna yo po bat ba tanda biso ngaza éducateur à masse yo so lingo ba wala na ndenge po bino bokoma danger oza téléphone o chebo olonga bla motika mtakala yo moko ya lobe wana ngolo ba lisolo ya concert na biso ya papi mboma wala tsa papi mboma casquette c'est comme ta bandiango te. Voilà, on a bien belé, ma mito lemba, excusez-moi. Oye belé, ma mito lemba, l'on l'a bena bilamba et moro. Ah bon, sa téléphone, l'on l'a bilamba tika mutakala. Benzota ma benzota se coli. Oh, voilà le popoto ujana. Voilà nzoto ya leopard ya kala sereba 60. Ya lo bébé bino mo bozo kalo. Ya moseka, coupe moseka. Oza bena téléphone, mais l'on l'a bilamba, mais non. Batiko luka ba siksa bu so ba ndengo wana. Nga bino ke non boaka mai na technique mai osukoli bilamba mai osali ba lessive pourquoi ko boaka yango na balabala l'état poto et sali poto bebi si balabala boaka la caniveau so na moni ke caniveau na mneza boucher voilà ba faux septique na kata palais boaka na faux septique voilà vala bino mo bocho yo kaya lo bebe ne abi boboaka mai na bino na technique na balabala l'état de bo sodo te boboaka ngona technique ya lo bebe ozala posa moko ta kuna omoni ke bat basana raison ba bien lo bebe zala posa kota na kata parlement kuna parce que makamba lo ba rezala ra makamba boeka ngana za parlementaire à longue date na parlementaire à longue date ya tongo na parlementaire debout ngai la tête est bien faite cette tête est bien faite nga força ko na tirte nga ona sina laksa batu bayebi na bangongo na ko jamais ko forcer nature on point pe na ko prouver sous batuté batu bayebi kilo beso batu bayebi il a fait quoi qu'est-ce qu'il a fait batu bayebi on point voilà yalo bébé ndenge tomonaki ndeko na biso papi mboma ne basalaki ye pona yo koloba nini pona likambo eza ya solo eza ye parce que tomiso abi eza ye te ba miso abi eza ye wana eza solo eza ye to eza ye te pona bon ekozala ye comme toi ekozala pe te soko eza ye ape muta libosa sala ngo te ape muta suka sala ngo te bat musu ba sala ngo ta musu ya koleka oya sali ezui en plaire parce que il est mboma
son nom est connu, il est connu. Vous comprenez? Et vous allez payer, et vous allez payer, sauf que vous avez Bogobomae, Bolimbisae, kaka, soit que ça qui me bali passe, Bolimbisae, soit que ça bande ko basi passe, Bolimbisae, soit que ça si seulement ça yembo mamtasal maramwana, parce que Jésus en pleure parce que ça papi mboma. Mais après na bat basala ba makamwana ya koleka, o ba basala ba porno ba aller, ba pornographe basali. Vous comprenez que papi mboma matin, en plus au tale le papi mboma matin, ngana be le papi mboma très bien. Yalo bébé yo monango. Toye bani ngana très bien. Oh yalo bébé tika lo babo bang sabatu yo mona. Toye bani c'est un frère, toye bani ngana très bien beaucoup. C'est to mito lo bango bien c'est bo so na mbula bino mbale. Na lobi na yo toye bani ngana ye très bien. Na lobi so awa na côté liete na condamné payé na pe contre été na pour être dans la 4 na biboy. Et ce là si seulement si c'est Mboma qui a fait ça. Et je en pleure parce que Aza connu. Et vous appelez Adam sous la selle au monde pour comme on a et qui. Vous comprenez? Mais notre sort awa. Nayebi elo kwa les elo Mboma te. Pour bazo qui est longi. Mais fait que bazo est longi. Na motonenga simbi elo kwa emo kone longi nae. Mais yalo bébé simba qui est longi. Balaki si liboko. Et simbi eloko because appelle eloko na été pour ngana yebi Mboma très bien. On s'en comprend. Ngana tu ko ebisa bino baka Mboma. Bino moko bandeko na bino musu ya basi. Basala makambu ya somo ya mitakala. Bolobela kango. Kaka ba journaliste ne comme ya ba mibale comme un problème. Toi ba musicien comme un problème. Batabe basala ba film ba porno ya makasi awa. Na la ebiso na bi ba tuso ba téléphone. Azobongisa téléphone azobongisa téléphone yemo azokata bilamba tika mutakala bomona ngote yana bika ke sole zaye bato alimbisa ye toko boma epete aibite afingi mutute sope zaye te batiko latisa yango soke zaye ngana conseiller na oyebisa ye non seulement ko conseiller ça ye ayebisa na ba frère na ba sœur soit disant ba concert na ba confrère na ye. Bah c'est là on va vidéo na ndenge ya ko admirer cet fait là baza ko finga yeke baza ko confirmer que sali makamwana solo on s'en point ils doivent dire aux gens là d'arrêter avec ces bêtises c'est fini bah ko ça la film na makamuna ete siko ce net soto ba keza ete ba mona on ngete nangé ça la bien te bah on na ba ça là on va vidéo mona film so ça la vidéo na craquer loko wana ma. Excusez-moi, non, c'est les enfantillages, comme on dit en français. Ce sont des histoires vaines. Bana poto bana monde entier bino mo botyo kandia lo bébé lobi ayebi papi Mboma bien wana ezabora papi Mboma te ayebi yango bien. Ayebi yango. Bon tourna to ebani ngana très bien. Na traité pe de ba 2 fois 3 fois. Honorable lo bébé, ya lo bébé. Ndenge tozomona bandeko na biso lelo ba bengani bango na Angola. Moi conseil ni ko loba apopa bande ko na biso abengani bango en tout cas sali mawa pe passe na mitema na biso comme na bande ko na biso ne bazongisi bango boy ba mouvement ça eloko ba mi retrouver na eloko bazo respecter biso te lelo Congolais na respecter te na monde. Il faut comprendre bengani bango est-ce que baza en ordre to baza en ordre te même s'ils ne sont pas en ordre basal bango ba bango expulsion en français, pour refouler, pour bengana, hein? Mais ça ne peut jamais être de cette manière. Bon, on a côté lango troté, ils ont passé. Ils ont passé. Tant monde na mboka na bengana batunde ngana ti. Yango so mona ba mindele bazo konza biso na Afrique, ba mindele bazo diriger biso po l'Afrique, nous n'avons pas l'amour. La fraternité n'est pas entre nous les Africains, n'est pas entre nous les Noirs. L'anda discours à Donald Trump. Ba traduire en français ta makambazo loba ba beloka ba makamanda ba beloka ba nengwana ti o bengana ba bimboko ya mbaka ndako ya mbaka bato ya ndaka lipamboli so to ba Congolais ba no kende kuna ba bitina ba kenda kuna boka si na Congo bangolais ba te azali bon est-ce que ba la ki pe en ordre ba kina mi parce que dans ba loi et salama ba loi constitutionnelle et salama que non pour enfant na mboka mutu il faut la ndao ba mikanda est-ce que ba kina mikanda so ba na mikanda te il faut bengana bango nengwana. Voilà, tokomi dia ko chité, tokomi presque na suka, moi mutuna ya suka. Ya lo bébé yo zamona wenge ya solo.
ndenge bolongwa wenge na lelo ndenge botika wenge ndenge zo évoluer na ke temps obino bozalaki ozomona wenge yango ndenge nini pe zoke ndenge nini pona yo okelo bani pona wenge parce que yo zamona wenge o umela na wenge obunda bitumba na wenge okyo loba nini pona wenge ndenge zalaka ya kala na ya lelo bon wenge onga zalaki na bika wenge makambu wenge G wenge GDG wenge moto wenge nyonso wenge za simananga na yebi yango te ndenge ze fonctionner na rolo ba mama te so que ne bien to que ne bien te talinga te na yebi te na kati kuna te elo na bika zanda kunga na uta je reconnais la maison je reconnais là où j'étais je file là-bas je reconnais le tuteur avec lequel qui m'a façonné et s'il ozo comprendre hein bon ozo tamola kuna na yebi te na belo ke le kuna te ba Nicodème Baya ya lobe oka bango te parce que ba chacha banzembo pe oka bango te ba Nicodème Baya pe na wenge ba chacha banzembo oka kuna ti ton Nicodème achanje na la kuna ti na lobi clair na bezo le kana sima na yebite na ko bango te ke ezo simba te ezo simba na yebi na kati te na yebite yo ko finga ba te simba te ba vivre ko ba to ezo simba musu ba olela ba olongwa na za na ba na bi ke tonga zala ki na yebi ke ngana zoma so na zoma kambukuna siko na zate na yebi makambo ele kana kuna te voilà to komi presque na suka émission na biso eloko asuka eza nini okyo loba na bato bazolanda yo mo bambote na mo loba ya suka parce que to komi presque na suka émission na biso tokomi presque na suka émission na biso nde tokomi loba tokomi silisa déjà tokomi presque na suka déjà ya lobe moi loba suka moi mbote na quelques personnes moi loba suka nini okyo loba okyo bakisi bat bazalaka elumbe zo bima déjà na novembre na lobi awa to côté de la partie générique yo mo moni dance to présenter na mama za na ngomba yo mo moni yango bat ba se bat ba bina ki toko voilà yango na pona ba ona sina pesa ba mbote koki bat musu ba zana obongo ya lobe to komi presque na soir to côté le manabiso pe combien voilà to komi na suka bana poto bana kin bana monde entier oh Rose Radjab Wabino kande bolinga ngande bopesa nga confiance la Rose la sexy yo ya lo bébé émission na biso komi na suka ya lo bébé émission komi na suka émission na bino komi bien presque na suka ba biloko kitoko bolinga nde to lambela rabino na tindika kande bozo biloko bozo ngweska musute kana chaîne ya moko tindika oh ba information ba musique ba nouvelle ozo le kana ba actualité nde actualité kana tindika bozo ngweska musute bo sabona ma ebele ona linga Rose ona linga Barajabu bo sabona na tindika ne wana uzo Barajabu ona mona ba kana na tindika eska musute yalobe moi eloko ya kobakisa ya suka moi numéro ya téléphone parce que yana mutu mususu pe boye nenga yoki lisolo ya kisi yana mutu mususu pe azakuna mutu nsama pota libumu aoki pomne ne wa yoki lisolo ya kisi boya lo bébé azo silisa ngona 1 minute ya lekani yalo be moi numéro ya téléphone yalo bébé yobe koma robeta bale ga loba bana poto yalo bébé to ke nakane ka boye yalo bébé to ke nakane ka boye c'est bon landi et pardon yalo be mon numéro à téléphone parce que ba toute façon ba yokeli ba mbo ya kisi façon ba yokeli ma mbo ba kisi boko ko ba miso bana ba potali ba tumso bana ba nini mon numéro ba tumso ko benga pona moi traitement plus 243 999 16 36 16 na pesi faita muluba mamu faita muluba mbote ya trop mingi rolobeza te donc ya base la rage GDG elumbe ba bina na bango omoni ko yeba na ngambwa koyeba neza ngambu na kosote batu somo na bango bonzala pala ndela makambo nzala vina ane makambo ba election na bango ya lekine ngana le bes n'importe quoi pala ba makambo nzala nango lipapa munene na likolo memo zomona donc mana la tête ora baba ke non koyeba na Congo da buzoba mona kosote jamais moi na poto fanatique ole ga ba no finga artiste mystère yaka ke non fais-moi l'orthographe. Je vais prendre la photo avec toi. Mais à 600%, mon attend souka 30, bah c'est en photo. 85, libéré biso. So libéré par mon fin en villageois. So libéré par mon fin en mutamboka. O songa wenyo sila. Hein? D'autres bah on ba sila te kapso te longa to sila. Bato ba on ba silate. Biso ka nem to longa. Yalo bébé kini ya na ora bo yalo bébé. Kini na bongo te.
extravagance ba rien à faire et là baza maramba luka na vie ba politicien moko ba comprendre ba pesa ba bière allez mais la bière lia soso allez voter nga et sili voilà tokomi presque na suka émission na bino bambote be na ya dans wabana hein émission na bino kitoko vombo s'abonner belé be na tindika o Rose Radjabou hein tokomi presque na suka ya dans wabana hein maître Berado prince des Amunda tapesi bambote belé Dani Kasui bambote belé boss live bambote belé hein na bino nyonso bolanda émission bo sepela boza déci jamais hein bye bye.